Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na balandignon sur Congo Check Check TV, ngai wabino do la douceur, hein? La petite sœur et à cœur sensible, la grande offre c'était. Maman Kouloutou Yaba Nanga, je te salue là où tu me suis. Na pesi sous ba big citation à mes amours, ouais, bananangai. Nalingi bino mingi. Na pesi sous ba big citation nanga na mon boss papa Sibomu tombe à partir d'Allemagne. Je fais encore mes big citations à Ya Pepe. Qui a les millionnaires, grand prêtre na Katia Suisse. Namoni Sousou ya Sami Munda na Katia Autriche pour le biende makambu. Moto ala taraya sola sala ba concordance ya bien wana. Je vois encore Alfred Mwinza, papa ya Bameti, papa ya Isaiah et Altavi Mwinza. Quand on est au Lobaka na émission, vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de yoriba makambu ezako s'est passé dans le monde pour que ngana binoto za l'enseigner. Ezaki na maman mon boye to kope sa ekombo maman Jeanne abota bana mibale yo sala ke mobala yo kufa atiki la ye ba bien atangisi bana bakomi na université bana basisi université ayo zo mwana moko associé na kati ya entreprise ya papa na bango. Bah évoluer comme ça, on a évolué, bah évoluer. Les garçons yo mona ke non vie ba responsabilité na commune na compagnie, on a géré à papa na na héritier, je dois me marier, il faut na comme responsable en tout. Et yo ça la yo kutana fille mo boye, la fille te PCP comme divine, bah lingani na fille wana abido la douceur tellement na qui pressé. On a fait juste un mois na yo présenté moi si pas maman. Na présenté nandako na yo bima pa na bango non te fait après d'autres amener tete mes aki mambamba na ke juste nandako na bango to solo lieu en huis clos na ba parents na ye na zu liste to bando somba bloc alibala parce que na comment vraiment na poso bala parce qu'il fallait signer contrat moi boy mais bando singanga na za marié le garçon a eu ko bando somba bloc alibala nandako na bango bazale kaka ye na maman na ye na bonne. Les garçons bandent foutre la nante parce que nous avons bazan dans bazan le pont na bango néné bazan vraiment bien dans habit de la douceur dans mon importance et que koluenda coûter et puis je me disais so na bali pour attendre na moi sinanga tozala nanda kuna biso parce que je peux pas laisser ma maman comme ça aussitôt na bali na tika ina bonne et simbate. La fille a commis peu koya nanda ko so na ozala te bozana maman alambi kolamba kuta bandola mamite parce que toza déjà na bonne to continuer dans son bloc albala tout na vite signer de façon que na sa mambalbala parce que contrat na il faut na signer dans quelques mois il faut na signer contrat mais ça me demande nazala marié un jour karabe parce que na za habitude na répondre na air na répondre que dans le restaurant Nazala toujours na petite dorzo ngandak, je reviens à la maison, je mange et puis nazongi sou musala ezaka toujours bon ainsi donc na 12h nos nazo ngandak pona lia. Des fois pe na kuta maman, des fois pe na kuta été, je mange, des fois pe copine nga ozala o que non nanima. Ma proposante à cause à la wana ma fiancée divine à cause à la au moins un peu de fois zate. Une fois boem comme souper na bengate na zongi benanda kuna yo kuta bonne. A servir un peu bloc comme d'habitude na bien tellement déjà to mesana na maman na chambre maman ils la soutenir to kaka maman je peux nebi que héros maman déjà ko avant de se reposer non coûter na position moi ma bête parce que na 12h je ne pense pas que ma maman a ko ki na ko iko kota be na coûter de fois là non héros parce que lui il travaille aussi comme moi bimaka déjà non za la naina eta moi ya bien dans na tokate. Na ye kokota na sema mnazaye na posa na chambre na ngana binata la maman ce qui azawana directement à côté na chambre ya maman na ye elle a vu deux femmes au lit sa maman et sa fiancée en train de faire l'amour hein obalo baraba lesbienne wana akuti moi so azolinga bala na maman na ye nuit
na kati ya mbetu ya maman na ye. Abi j'avais pas crié, na bimi tout doucement na ye na lié. Ma fiancée a ya banzo tremblé. Ouais, non, attends, je vais t'expliquer. Attends, tout ça, ce n'est pas moi. L'explication comme belé. Maintenant, on a évité Balandinanga, ya Congo Check TV, Epsinga de la douceur. Na pesi si jour, na passe. Na pétan à zobetelanga na honte la mon bal kitoko. Moi, sinaye, je sais pas ce qui me balango. Abane ko satisfaire ye tende sali la fille qui kobimana maman na ye, ça fait vraiment mal. Dans nos hommes on le quoi ndoto, je sais pas. Tu as laissé ton homme mais kobimana maman na ye, je sais pas soto komi wapi na monde ngo soto okende wapi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'ils a m'embattant de la fin. Des osala boya metiti manasima caméra papa na clanel. Makambo to kende wapi. Où allons-nous avec ces histoires bamasolo très choquant boy. Donc au fond de moi non senti le quoi ndeti force mo boy. Tant le garçon betelanga li solo, je le regardais dans mon nom le quoi ndoto. Donc ndé dans abonnement mon nom le kola. Ndoto dans nazi baté to kende wapi. Tu as vraiment ton homme. Mais tu as accepté d'aller coucher avec la maman de ton fiancé. Maman est mobile na yo, la maman de ton fiancé, biso bassi, to lukaranini, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça fait vraiment mal to kende wapi na mokilango. Mais titi ma papa na clanel na zanga mon côté. Soko fongola caméra ba mon invité na nga na zana na plateau awa, je sais pas. Donc j'ai pas de force. Bilimbi, bonjour. Oui, bonjour la douceur. Bonne santé. Santé eza ndenge tolobaka kama lamu mais na kina mwa mabe na lisolo beti selinga bien te tellement na linga te ko sakana na maman. Maman a vraiment une personne très chère vraiment na vie ya mutu. Na linga te vraiment ko sa ba jeune maman. Alors je profite dans cette occasion de saluer d'abord Yemoko le big boss Papa Sibo Mutombo leader à Pembe place aux allées Bambote Belé. Na profiter les sous na servi les sous original Carmel original place à Bambote Belé, sans oublier le cœur sensible la star internationale moi surtout simba ka micro ba chronique ba pakataka mbango parce que yende chroniqueuse ya solo place aux allées Bambote Belé. Merci beaucoup. Merci Bilimbi. Donc ouais, vous comprenez, ça fait vraiment mal. Donc ça fait mal Bilimbi attends que humain mobali maintenant on a place à mon balo lingo bala moi si et puis aussitôt que bala moi ça on côté na maman na yo na mbetu bavandi ba osola te mo côté ba on ba osala bolingo ni na mbetu na yo qu'est-ce que réaction na yo attends que humain ma maman place bozali bolimbi sanga vraiment na obtenu bino ricaire makasi. Je suis vraiment un homme qui sait comment respecter la personne qui m'a fait venir ce que je suis. C'est ma maman Poutou, Christine, là où tu es, je te salue. Je sais comment respecter tous les mamans. Parce que maman a tant de battre pendant 9 mois plutôt. Na bimi na libuma maman na sumbele na bilamba na subele na bilamba na sanza nazota ya kobela na bomwana nanga mama azo pena ta nyonso ya ye alekisa mo pena na moment o ya kobatelanga ti lelo na koma mokolo boye eza pena nzambe assista ki mama nanga pona za l'envie pope éducation nanga ebebati na grâce à ma maman. Alors na ba maman oyo ya boye bo excusez nga vraiment maman tu es méchante. Je ne peux pas t'insulter parce que je ne sais pas comment insulter une personne. Je ne peux pas parler mal contre toi parce que tu es une mère, mais tu es vraiment très méchante. Tu n'as pas un cœur, yabo maman. Narolobani, ni mon émotion a envoûté yo. Bon, est-ce que cause à la vie au maman menaka ou bien moi na si mutoye na vie wana na katsandaku là je n'arrive pas à comprendre la douceur. Explique-moi très bien. Moi na si mutoye na vie wana ou bien vie wana maman mutozala nango.
De même, quand il peut se poser ma question, le garçon peut se poser ma question. Habit de la douceur, je ne sais pas ce qui ma maman tellement papa Koufa a comment on a ça la bavue ya baki lesbienne. Je ne sais pas ce qui moi sinanga on a lingina bala de ye mutaza lesbienne de aye ko inclure nanda kuna biso je sais pas nandimela nan. Au moment où je te dis de la douceur nazo baté nandimela wap, je suis au milieu du village nazo baté donc je peux pas aussi rejeter ma maman. Ce qu'on a batena salani alobi ayebite mutu nini aza na kati ya makambo oyo asala kike muninga akoya na mbeba azoyebate. Oui, pour nanga moi si déjà aza déjà moi si amabe aza moi ça obalate parce que mon déjà bolumbo maman nanga. Aza moi ça obala souté. Aza moi ça kotika akendo continue vina ekilizi bien libanda. Na lobaka makambo oyo na confirmaka bino bana poto ki les bien na ebiango. Ki PD na ebiango kezalaka. Soki oza PD tikala PD, soki nga na ekolinga yo, na lingo to sali bolingo na biso. Soki les bien na ekolinga yo, bolinga na bino bo sali bolingo na biso parce que ezo exister. Tozo boyango te. Nazo condamner kutu yango te pour le moment. Mais mon problème c'est quoi? Il faut qu'on y ait place nino ke sala buzoba avec ma maman moi. Olongoli maman nanga bilamba. Masina na mbeto. Et après oyo so sanga. Ah. Non. La fille, osa vraiment maudit parce que omoni pena bolumbu ya maman. Osa pena maudit. Omoni mutakala ya maman, osa maudit, je te dis. La Bible dit, moi na nyonso oyo akomona bolumbu ya maman to ya tata na ye, aza maudit. Tu es maudite. Toi la fille, tu es maudite, je te dis. Alors, ndeko nanga mobali, fokama lisusu sambela nzambe. Ko panza likambo te, ko tanga komwa mama te, batanga komona yo te, batela vraiment valeur ya mama o aboti biso, pese pena bisika na ye, mais mama na église basambelela ye, soki mulimo ezolingela ta mama ela ta yete. Mais mama na etonga ya nzambe et pas pasteur oyo azana ngoya ya nzambe. Ce n'est pas ba pasteur oyo basala ba église et comme ba dikablo na bango. Te, mais pas musa na nzambe azobanga nzambe, asambelela mama, tango ko sambelela mama, yo ofukami penza mapesio mwasi ya vie na yo. Pesa mama na biso respect. Je répète mes paroles en te disant comme malikambo yo brutal te opanza sango po bebisa réputation maman. Réputation basomba kate. Bade faka mama te akotikala toujours mama na yo. Ata sali buzo ba ndenge nini akotikala toujours ta maman. Alors garder vraiment dignité à maman na biso. Kopanza sango te ya mama. Mwana mwasi ona kesa la vie na ye. Yo sambela nzamba peso mwasi oyo akomema yo na vie éternelle. Tobala akaka te potobota. Tobala akaka te pona ba avantage. Mais toluka mwasi oyo akozala pembeni nanga, akotambola nanga amemanga na zobomo ya seko. Nyonso tozo sala oyo ekoleka. Tout ekoleka. Mais toza na litu moko kaka ke tokutana na Christ tango koya. Bible ezolo ba ke lisu nyonso ekomona etango ya na mapata. J'ai aussi besoin que mokolongo na mona Christ. J'ai besoin aussi que mokolongo na mata na kutana na ye awa bazolo ba ke tokosala 1000 ans awa na mapata avec Christ. J'ai aussi besoin que naza na Christ wana. Mais faut naza na mwasi oya komemanga une de tina makola Christ. To bala kana ba sentiment te, to bala pona beauté te, to bala pona ba avantage o bana ba mibali lelo bakomo bala bas na ba avantage, bas pe bakomo bala mibali na ba avantage. Non. Tobala keno mwasi oyo amemanga pena vinanga na koma na makola Christ ndeko nanga mobali vraiment na biki oyo kinga place ozali tango kotala parce que yo mutopesi di solo et pas de la douceur na biki okolandango nazo BTCT komekate ko be se réputation ya maman c'est notre maman quelque soit nyon sali ya mabe c'est notre maman garder pour moi valeur ya maman na biso na sepele na eloko sali tango kuti bango crier te o brutaliser bango te. Au bangi malamoko bimi le bandage, je ne peux pas voir ma maman nue. Vraiment, que Dieu te bénisse. Nous avons vraiment pas moral. Merci Bilimbi. Maintenant système en haut, donc je n'ai besoin plus de force. Hein. Système en haut, il y a qui les bien, je sais pas. Ils ont bon foutement. Je sais pas ce que ils ont nini entre Mouninga et moi ici, bon ça va ma camboana, je sais pas ce qu'ils ont bon foutement. Ou bien to comme une attente de la fin de ma camboana dans mon dans des nabona dans nazo ko digérer le côté maman na yo au mon dignité non parce que au non, je sais pas ce que maman va se dire qui est na mbongo. Le système
ouais qui lesbienne ils ont encore été pas maman oh ils a phénomène comme que c'est passé au moins à moi ça s'est déguisé na ya comme na mobile la comme na ejo qu'est-ce qu'il fait ça parce que ba basi bazo za la blessé na ba garçon des comme ça bango mutema makasi na pas comme ajo accorger na nzamba comme na ejo pour qu'il pe asala makambo mibali basala basi ya mabe pas comme ko ça je sais pas phénomène ouais qui lesbienne ça dit à quoi na sola ki mpe na ndeko na moko ya mwasi natunaki pourquoi koma lesbienne ayebisi nga alobi bamakambo nakutana nango na vie yango esalaki nakoma lesbienne nayebisi eseke basi nyonso bakomi ba lesbienne bakutanaka na makambo alobi te bamosusu babotama bongo libanda na ye boye aza mobali libanda na ye boye excuse-moi libanda na so ye boye moni mwasi me na kati ya makila na ye na kati aza mobali nyonso ya kimobali wana ezosala na kati na ye me libanda boye aza mwasi ba PDP eza ba PD ba botami pena na ki PD na kati na ye aza mwasi me libanda bozo mone mobali omoni muto abongo atabo memiye atabo sali ndenge nini akozalaka nenga zana parce que abotami bongo alors nakoloba na baoyo baza ba lesbienne tikala lesbienne kolukate obala po créer makambo na kati ya libota soko za PD tikala PD kolukate ke okende ko bala mwana bato mwasi après nanda kwa libala mibali pe bayaka kokomiso mwasi nanda kwa libala non soko za PD zala PD donc bilimbi epona yo ba lesbienne ba continuer na bango ba PD ba continuer na bango ba tikate donc yo ozoluka o confirmer le ko nzamba boya mais yo le biba ba continuer donc tu trouves ça normal mobile abimarana mobile moi ça bimarana moi donc pona yo lingisco au contredire bible on doit encourager bango. Merci vraiment pour la question on a sepelé ma casse dola moi je n'encourage pas mais je ne condamne pas parce que dans la Bible les autres ça ne condamne pas ozomona ne condamne point la Bible le binanga nazo condamner te mais nazo expliquer yo nazo lo bien soko za PD tirana ki PD na yo soki bilimbi aye sepeli ke ngane fona bana ko bimaka na PD akia lingi PD bobimi soki za lesbienne tikala lesbienne soki do landimi ke ngane ndabo ifona bana bimaka na lesbienne o comprendre o bando bimana lesbienne et loko nazo boye za confusion za PD ondimi oki obali mwana bato mwasi o tiena ndaku après mwana mobile akomoya na ndaku na PD azokomiso pe mwasi na ndaku yo obali ozoma loko na telemera yangwana soko za lesbienne o nimi obala osala mariage babali yo na mbongo ebele pa mwana bato mobali et après na ndakwa libala okomoto siko basi no zalaki na bangwana ya lesbienne ozo présenter bango pa mobali o ma copine nanga o ndeko nanga après bosala ka buzo bana kati ndakwa na ya lesbienne wana nazo telemela ngo makasi ozomona mais vie ya muto azo sala wana ngana na droite ya kotelema na micro na bandoloba a partir lelo no ka lesbienne te no ka pedete nana oyokanga. Tu sais comment va finanga ba sala ka viwana maman tu sais comment ba sengela nga pena liwa e panzambe alors je ne suis pas là pour condamner ozomona nazo condamner kaka eloko ya kisoki oza PD tikala na ki PD ke kozwa te ke ona ke na bala mwana bato mwasi eloko na boya ka eza muto ya moni saka mutu pasi omono ko kisa mutu pasi ah non okozala ennemi nanga pour di bon na lingate muto moni sa mutu pasi soko bali mwana bato mwasi yo zala ki PD olobi ke natiki tika libela soko zala ki lesbienne olobi ke natiki babala yo tika libela ke babali yo kana ndako libala wana komo sala buzo boyo bando sala liboso ah vraiment ngana yo vraiment tokotika la koyoka na tata mokolo moko. Merci Bilimbi est-ce que comme conseil na ba lesbienne nyonso na ba PD nyonso comme conseil est-ce que musala ngo obongo ba poni nzela obongo ba poni za malamu to za mabe na le but opekisa ba batika mais juste un peu ato meka un peu ko analyser ba lesbienne na ba PD ba continuer na bango ko ça qui PD na bango ba o ta le but azo décision ba la mona ba tuté mais ba o ya mon vie normale je suis libre na ko ça la noce na lingi ba lo ba li felo na biso nde yango paradis nde yango nde bango ba lo baka ba continuer na bango ko ça qui lesbienne ba continuer comme ça na bango qui PD attend que même moto nzamba keli tozonga na makomi nzamba lobi tu peux pas au sala moi la mosola telamba ya mobile ola telamba mwasi conseil na batno sana bazo sala makamba bongo ba sala nini nga conseil na kopesa na ba lesbienne nyonso tika ki lesbienne soki okomona ke okotika tika soki okomona ke okotika te omoni ke eza pena musala na yo poni osala
sala. Mais comme Bible les autres senga biso ndenge ndeko na biso alobi, il faut éviter le péché. Parce que eza nango lisumu na miso nzambe. Bible sepeli nango te. Tika. Alors yo zo landanga so moni ke nonga na tika nanga te, eza vraiment sala nanga eza vinanga kofinga nga te kolobelanga mabete, zalaka ka na opinion na yo ndenge za wana olobi ke nga na osala te, makamu mbi alobi c'est fini. Donc comment éviter ko condamner trop bateau bazo sala ba makambu parce que bozo finga trop. Na yeba ko finga te s'il vous plaît. Na yeba ko sala na bateau te ndo mona na kata na plateau, na kata na mutu oyo azo loba mabe ya moninga. Pona linga ba loba mabe ya mutu te. Yo pe les jours ba loba mabe na yo na hotelemele makasi na olinga te ba loba mabe na yo. Alors tellement bino bozo finga trop bozo linga pena mesa na ko finga. Je ne suis pas habitué comme ça. Alors nga na koli na famille moko boya mon papa azalaka soldat. Ce qui au lobby ata moninga ke misu na yo. Ba ko chona krakan quel que soit âge ko zanango. Ba chona krakan na maboko. Ba cho krakan na makolo. Bazu pena fimbo moko to pesa fimbo wana unanda kuna biso ko monango korando. Korando eza pena fimbo obo eza pena na ba minu fimbo wana. Ce qui bazo beta. Ce qui fimbo wana ezolonga, minu wana ezolonga na poso nzoto. C'est que bon beto kapo fingi mutu ke minu nao. C'est que to mesana pe ko fingate. Je n'ai jamais insulté une personne jusqu'à mon âge. Alors ils ont moi pas si tant beaucoup mais c'est biso na ba commenter ko finga biso, ça fait pas du bien quand même. Alors non senga bino batu tout oyo bazana posa. Ya côté ka mabe ozo sala, nzamba sunga yo tika. Yo mutona posa ko tika te. Bon, continuez vie na yo, c'est ta vie. Conseil na opesa kaka epande ko mobali oyo. Moi si on a moi ça ko balate. Amoni déjà motakala ya maman na biso a moi ça ko balate, mais maman na biso ko sambwisa maman te. Soki o salibongo tu seras maudit mon frère, je te dis. Il faut respecter nos parents. La Bible dit moi na o azo respecter baboti, azana mikolo ebele a ona se amoyi. Soki ozo mangue baboti respect okokufa lokola verre. Alors pona ko pesa maman na biso respect ko garder dignité ya maman, likambo esuka kaka entre yo na do la douceur parce que nde boyebani. Biso to yebi ote to yebi komo na otende to beti lisolo bo to yebi mutu ngo sali makambo te. Alors batele likambo na pona ko pesa maman na biso respect. Merci beaucoup Bilimbi. Balobi ba changera maman te ba changera maman te, ba changera papa te. Quel que soit problème ko il faut ko yeba comment ko gérer parce que ce que dans ce lobby o humilié hors jeu de place yo outil directement automatiquement toi aussi tu es humilié. Comme conseil oyo ki balobi ko humilier maman te na bi ki rolanda biso écarter juste un bombo ya mabi balobaka. Donc comme ka la Bible lobaka totika le bleu na ivré et kolandela moko et puis ndenge toroya torolongola o ya mabe to boaki longolo ya mabe pembe na yo garder maman na parce que c'est ta maman. Ata lelo soko bali bana na yo bakotu na yo où est ta maman garder vraiment relation na maman eza bien malgré je sais qu'elle a début cause à la facilité autant la commande de jour bana makamna préparation mariage et puis likambo et c'est passé nanda ko tu vis mais la Bible dit il faut savoir pardonner. Kolumbi ça bien. La fille pe kabwana na yena ndenga kimia. Loba vu que nalinga qui vu comment ni maman nangai, je peux pas continuer tout s'arrêter s'opposer un problème un jour benga. Donc comme conseil à de la douceur je peux te donner yangwana kabwana na fille na kimia OK expliquer ba parents donc ceux qui ba parents na fille ba lukaba benga yo oboyi moi na biso pourquoi le bana maman comportement moi na bino na vivre na moni ça va pas marcher kolobate que non parce que na kuta ki na maman de na sali bongo non garder dignité na yo garder dignité ya maman et ko zala vraiment malamu mingi. Merci Balandi à Congo Check TV to chuter vers la fin et puis je dis un grand merci na metiti main papa na Aklanel moto alembarata tele maka toujours wana et puis Bilibi est chuté vers la fin copé sabayayo bambote. Ouais, na pesimbote na big boss. Papa Sibo Mutombo leader ya pembe on roba kaka oya biso aleki ya bango parce que oyo na oyo ekokanité. Alors point d'interrogation ezalaka yanga réponse ezalaka ya bino. Na pesimbote vraiment na original Carmel original batobele batuninga pourquoi zoboka sous Carmela kabambate aza moi ça bato libala mobane a comprendre que moi si na yazo comme star ya moi lobino
dosé nano ko boka boka yi yango nazo boka sous Kamela kabambate boto nanga sous vraiment il y a 3 personnes qui m'ont appelé pour me poser des questions au boka ka la fille on a très bien Kamela kabamba les cœurs de l'homme puissant boka ke souté pour nani azamwa salibala mobane à lobby azo comme star vraiment moi ça les bas vraiment il faut elle moko boka elle moko bombaye place aux ali vraiment Kamela kabamba les cœurs de l'homme puissant na pesio bambote na pesina papa l'homme puissant mbote ebele na pesi sous mbote nanga epaya codé la maman ma grande sœur propre Julie Mambote Jocelyne Mouzit na Paris Dadou d'Acosta place aux ali bambote ebele sans eau d'Acosta bambote ebele place yo aux ali le cœur sensible bambote ebele. Merci beaucoup Bilimbi et puis moi je dis un grand merci à mon boss Papa Sibomu Tombo na Kati Allemande Koko Aba jumelle. Je fais encore mes big salutations et puis gros bisous à ma grande chérie cœur sensible à une des marcam la grande fossette maman Kulutu ya bana ngai grande sœur aboye bazu a passé la surprise et pas de la douceur il y a kosakana kutute. Je fais encore mes big dédicaces à ma tata Linda Mbuyanda hier motema ya colonel Show autrement dit Amadou dans le Bibangonde Basimbi Sénégal la maman de Souma Maria Fatouma na Kati ya Sénégal kuna matata balobi mwana muluba wa bimana ndenga ba meti matata Linda Mbuyanda motema ya papa Amadou colonel Amadou na pesi sous babik citation na ngai na Sami Munda na Kati ya Autriche et à ma chérie on est là mon père na Kati ya Suisse sans oublier héritier Kasongo na Kati ya Afrique du Sud sans oublier mon docteur Amanako Thiago Junior Totombelio boye malam tozo zelayo et que ça là vraiment va bien te chuter vers la fin ce qui nzambe azongite to komona na sous na notre prochain numéro et na bosani sans oublier Kayembe Emani Kayembe yonde makambo bye bye check Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo